Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. Balobi chaîne Nabiso, chaîne Nabiso CK, vraiment bienvenue sur notre chaîne Family Beauté News TV. Oye, vraiment, bandekolanga, tu s'abonner, aye pour la première fois, vraiment, au côté de Libaku, il y a chaîne Nabiso, vraiment, abonne-toi, tu cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater la famille, vraiment. Tous ensemble, kaka ndenge tomisana pour na koya kopesa bino ba information et puis ba situation oyo ezali koleka kati na mboka na biso précisément pour na ba comédien na biso vraiment la famille yango na to ye chaîne na biso vraiment eye pour na kosala moi différence to koyebisa bino moi quelque makambo to kosala pe analyse par rapport ya makambo oyo ezali koleka na kati ya ba comédien na biso vraiment rapidement wana na pesi ye moko la patronne balobi Belvi Kanzi la patronne poutine de l'écriture na pesi yo mbote bisika pozwami et puis na famille libota mobimba vraiment bisika yo bozali na pesi bino mbote to partager s'abonner la chaîne ya ndeko na bino moko ya famille libota et kosala biso vraiment plaisir kaka ndenge na lobaka na chaîne na biso awa toza bato ya kofinga te tofingaka te toyakaka kosala analyse parce que eza genre ya belle vite ya kofinga azo mérité ba respect alors toza wana kaka mpona kosala ba part de choses koloba eloko nini ezo marché te katikati na bacomédien na biso nde yango wana eza bit ya chaîne na biso mpe komeka kosala bapromotion ya bafilme na biso voilà la famille na kotika biso na tolanda nano élément oyo et puis on se retrouve après attaque na mutu oyo aza na problème na yo eloko nini elekaki je crois que dialogue kimimbi a expliqué bino une partie du puzzle il y a l'autre partie qui n'a pas été expliquée dialogue kimimbi alobi bien mutu amonaki ye ezalaki mwana ya mama Teresa ezalaki mwana na ye oyo ya théâtre chef de répétition na ye nde abengaki mama Teresa mpona koloba voilà dialogue kimimbi il a mieux expliqué ça. Mais place au Gelor Kimimbi azalaki te, qu'est-ce qui s'est passé? Tant que Sarabino que tout le monde de famille Libota Keba. Au Rosala, au prétend de Rosala ennemi, mais domestique dans la famille Libota. Je vous dis, domestique dans la famille Libota. Mitumba bolinga bobunda nanzambe. Aucune part. Bon, quand même dans l'histoire Belgique, quand il y a déclenché la polémique, ils ont raté. Les Arabes ont déclenché polémique en son nom. Batouba a déclenché polémique à son nom. Un seul au dialogue qui m'a expliqué tes années. Dans le chef, il y a répétition, il y a Thérèse, Abengi Thérèse, pour n'avoir bisaïe. Batouoyo, ceux qui soi-disant n'ont traité dialogue qui m'a des bureaux D parce qu'il y a tant comme dialogue qui m'a. Dialogue qui m'a porte plainte. Portez plainte, mon cher. Je t'encourage. Portez plainte. Le fait de vouloir, comme on a, bando qui partout. Ok, je vais expliquer. Tango, chef de répétition à Bengi Theresia, pour n'avoir ça est que Bamoni Gelor Kimimbi, soi-disant na bureau de Nabango imaginaire, que, et puis Balobi Bellevue Moutatindi Bango, les loso Thérèse a eu problème, mais en a moutou à Bellevue. Tant que Thérèse a eu message, abengaki comédien moko. Abengaki Yamayo. Yamayo keba na batak na mutu o azana problème na yo te. Koya kolobozali abakuk mutaboya ki ngote to respecta ki avi na yo. Mais tant oye obandi ko tirer, obandi ko kota na kati ya complot, omoni place omemi mama Teresa. Après Yamayo, mama Teresa bengaki Yamayo. Yamayo zagi place nini? Malheureusement, tu es dévoilé. Yamayo a conseillé maman Teresa, ça la vidéo, ça la audio, ça la appel. Loba, qu'est-ce qui problème est comme Elio, et Zana Moutouya, belle vie. Le complot est dévoilé.
ba réseau to salelaka et retrasaka ba appel ya boya na bino na intimidation te boya na intimidation te bomoni je vous ai dit il fallait bouger, il fallait qu'on n'ingi sa place wana. Tant que on n'ingi si, au moni makelele bandio bima, va comprendre qu'il faut pas dire pour la qui sakindo ki na bango. Pourquoi complot contre cette... Quand je vous ai dit que madame Oyo ezaka bato ba s'afficher te ba misusu ba bima, il fallait ba bima. Lobby bo mona vidéo à Maman Teresa, boye ko mona réaction à Gelor Kimbimbi, même mutu mo ka batamaki. O atinda ki Teresa ça la vidéo. Ya mayo. Et voilà la famille, j'espère que bisogna sont tout l'année tonton mondirba, voilà eza tonton mondirba balobi tonton ya famille bota, vraiment ayaki kopé c'est biso éclaircissement, ayaki ko expliquer biso likamboni o eza na kati et bomba minasi. Voilà la famille quand tozolo bala biso, tozolo bala bino vraiment belle vie aza vraiment combattu na niveau moko, je ne sais pas eloko nina koki koloba. Tala sikoyo eloko oyo mayonnaise asali mayonnaise na belvi baza na problème moko te oza te na problème moko te mais oyina noka mutu na motema na oka bovandi noka oyina noka mutu pamba kaka boye nayebi te koyina ngo eutaka wapi le fait que kaya kobenga yo te na bafilme yango wana nde koyina fo ekota kuna na kati to ndenge nini mais na bafilme wapo babenga yo fo ozala na role pe barolo yo jouaka wana ngana mona role malonga to mayonnaise jouaka sans vous mentir na mona elo malonga to mayonnaise salaka eza na bato babima na role mayonnaise oyo basala yango kitoko koleka ino na mona na ngate oyo role malonga za role malonga to ndimbe besoin benga po jouer place yango na ka foko cha en na ba chaîne eza ebele bo jouaka pourquoi kaka arobenga bino nyonso pa cha bino wapi Bevio kobenga bino sopache bino wapi oboko cha en makasi kati na bino ya kosala ba complot contre Belleville yona Belleville boza na problème te yona Belleville bo swana te yona Belleville bo wele loko te ka dans le neya kaka boy yo moko kaka mbande kolangai bozo yoka donc Maman Teresa azoyeba lisusu azokomi yeba lisusu te bandeko yango moni tant tozo bimaka na ba télévision te bakani ya kosala Maman Teresa tant ayaki na télévision ayaki lokola pomba aye wana vraiment ki bo senti que moi sinda azoloba elombe moko boya bimi na télévision aye koloba alors c'est que yende donc to simba la tem to sele loko azate siko yo moko yo sali sortie médiatique na yo moko yo lobi makambo na télévision après yo moko sentir que makambo na lobi ekokokuti nga cher allez yo moko komisu kobanga te yo oze lombe maman oze lombe c'est obanga pourquoi siko le eza bola mutu nyonso oyo akozala pembe na Belleville oyo azalaka pembe na Belleville donc so bokutani na ye seke aya pasalo mabe toloba bongo donc yo okoma obanga bato nyonso bazalaka pembe na Belleville ça n'a pas de sens boyoki Gelor Kimbimbi ndenge aexplikaki bandeko tokoya mpona kopesa biso baexplication mosusu oyo eza claire parce qu'il y a des gens aussi balandi no baexplication wana te ça fait très mal siko tozoyoka bato basali baémission kuna nazoyoka bato basali baémission boyebi parquet boyebi makala ndenge ezalaka kofaire souffrir motu omema motu na boloko bon mais ntango bino bozobima boya kosali baréputation ya bato boyeba yango te bose rendre compte te soki ekomi bino bamemi bino na bafundi bino nde ekomi problème non boassume responsabilité na bino bato bayebaka koloba ntango moto azobima na batélévision azoya kosala mabe bozokoencourage ye boni nde bato boni te oyo baza baencourage Maman Teresa na badire na yaki oloba il y a plein de gens baencourage basepeli na maloba Maman Teresa yaki oloba sikoyo lelo so ekomi makambo kofunda ale bokomi su koloba kimotema mabe te bino bozalaki na mpona koencourage bomoni likambo ya dacoste elekaka na tendresse bomoni kimia nde ekota des fois makambo susu okende nango bongo parce que trop c'est trop bazosenga bino concurrence loyale bosala concurrence loyale bozokoka te bosala concurrence ya bafilme bozokoka te parce que bozala bafilme oyo bokoprésente te bozoka 2 semaines mpo botya filme bomonaki na place wana bokoka na Belleville te bokokosala ne concurrence na kote bafilme te yango mosusu bopenche na kote mosusu c'est ça
Et ça simple et clair. Atabino moko. Siko, mayonnaise loko ya sali. Donc, ya na abengi mayonnaise. Ale mayonnaise abi non. Kende nango bongo de ba mesana. Mais abomba mi abomba mi. Siko lelo so komi likamba parquet. Lelo so komi likamba osamba. Yo kanisi na mayonnaise oke kobima kuna. Kengam na chindeke. Atoko tabimi ya chindeke. Akobima te. Ya ano osamba ka yo moko. Yango ba comédie boza motema mabe. Comment beaucoup ko yina ndeko na bino mwasi belle vie. Beaucoup ko yineti na niveau oyo. Pourquoi? Pour sala bino nini? Et le koni o belle vie sala bino obo comme c'est na niveau oyo. Nzambe aza juste. Nzambe nem tasali ki a comme c'est belle vie o a komi lelo yo. À travers ma olive pour to boy en oti to voiler en oti. À travers ma olive. Parce que mutabongaka na sima ya mutu. Belle vie sur le labo na sima maman olive où elle est mal. Mais bino pe boza pe mbongo pa maman olive. Beaucoup ka pe ko s'en sortir nango beaucoup mapende ya komi. La famille. Pourquoi elle o boza nango katia belle vie asali bino nini? Boutique ya sa musana calmement pourquoi ko lukele ba problème? Et loko bo luka belle vie asala akangisa mutu moko bo pe bo ba bomoni. Mutema mabena ya zalango. Et lo bo luka mais belle vie osala ngoti. Dialogue sera ko sala ngo par rapport à famille parce que au combo bo salir eza combo famille kimbimbi. Ça n'a rien à voir avec belle vie. So dialogue a sala belle vie avant la temps ko pekisa. Dialogue avant la temps ya ko belle vie avant la temps ko pekisa famille ya dialogue te so ba vie décision moko boye pour la combo la bango. Belle vie ça la temps wana ti. Alors bobi misi na makambo. Bobi misi ya mayo tika via belle vie. Ya mayo tika via belle vie banda banda tete na mona yokuti na mona elo malungu sala ti. Sans vous mati banda na banda kotala onga pena na mona elo malunga to yo sala théâtre. Na mona ti. Na mona je mon côté oyo zana ngana o vraiment ke ça ke faut ba tchaka tchako na casting. So ba benga ko ezaka par rapport ba relation na o. Et ba relation na bozala ngata tanki ba comédien. Na mona ranga ti. Ba jakala. Tutika ko. Tutika. Botika via belle vie kimia. Botika mwana mwasa batu. Asala musala na ye. Ana famille na ye. Ana famille na ye. Azana batu a prendre à charge. Botika sa musala na ye. Bosa la concurrence loyale. Bino se boza ba artiste. Ndenge belle vie bimi si mutu na ye. Bo si la pa bimi si mutu na ye. Bino pe bo meka kosala. Kosala yango. Ole bo lukela bango ba ranking. Obo bino bo luka wana. Pourquoi? Hein? Donc makambo se on a sima ya ba comédie baza na sima wana. Ya mayo. Oza ba kuku muta pekisho azate. Avis ya mutu, to opinion ya mutu, muta pekisho azate. Tu es libre de faire ton choix. Ce qui choix na yoza ba kuku. Ouais, biso ya biso problème ni. Hein? Ya biso problème ni. Concurrence ezala bongo te. Concurrence na ba biloko nyoso to sala ba théâtre boye. Et nga to zala bango ba bimisi film, bino pe ba bimisi film. Film na biso casting a kitoko to salaki. Film na biso eleki na ba vue ebele par rapport ya bino. Film na biso esalaki ya ngwana nde concurrence loyale o boko to ko ko sala ba ta famille bota na ba to ba kuka. Ba communicateur to lobela ka bango. Eloko to ko sala ya ngwana. Mais biso yango te to sala to koti vraiment privé. Tozwi ku makamba théâtre ngo to tiango pena mopanzi. O ezaki bat bakoki ko salela concurrence to tiango mopanzi. To tiango mopanzi. To tiango mopanzi. Makamba théâtre to koki ko sa to tiango mopanzi. To vandeli kaka makambo eza buzoba. To vandeli kaka o eza ba futilité nga la benga ka yango. Ole to kota na makambo eza sérieux. Ole to kota na makambo eza normal, ça fait très mal. Ça fait très mal makambo ndenge ezoleka. Besoin ça a besoin qu'on respirer s'il vous plaît. On a besoin qu'on respirer. On a besoin asa musala me mabiso ndenge azo me mabiso. Tala ba film besoin zo sala. Ah mais mamboka na biso to ke likolo. Mais pourquoi qu'on rabaisser mon tabongo?
Au lieu de le tombola. Pourquoi qu'on rabaisser? Pourquoi? Elle travaille dire. Azam tout le monde qui vient sur ma commande, bon sangala, bon PC change à mat, chance à mata. Bon si PC bon PC chance à mata, mais binoté. Bino bo yé le système le quoi si la yé, bon de ce que ben bon kundaye à kundama si la mata. Pourquoi? Pourquoi tu me tiens ma belle bongo? Ça fait très mal. Beaucoup de ça tu n'as pas complot. Maman Thérèse Kobanga tu osé lomba moi si. Obanga pourquoi? Ce qu'on doit s'attendre la belle vie salon ma belle vie ça attend la ti. Belle vie azan attend la tout le monde mbongo oh que bim c'est pas avocat faut m'appeler ça ba orphelin. Balia. Belle vie ça attend la ti maman langa. Comme tout ça mala te kobanga na opeti. Sala ba di onon ngo zo loba wala loba na yo sala kobanga na te sala ka elombe cessé. Belle vie a un attend la ti. Belle vie azan attend ko calculer o te maman Thérèse langa. A attend la ti. Ya ko calculer yo, ya ko lukelo ba problème, ya ko funda ala temps la te so gelo ki mbimbe ko sala ngo a ko sala ngo par rapport au salir réputation familiale parce que ton so ba mutaya ko kidnapper eza facilité hein et ça par rapport à famille et ça par rapport à famille mais belle vie ala temps wala te ya ko luka ko kangisa maman Thérèse pour maman Thérèse finga ke non belle vie ça le ka beta para maman ala beza sa musala na ye asunga ba orphelin atala nzambe azotali sa vie. À la temps, il y a la fertilité de maman langai. Alors, bah, comprendre le bilan au bozo sala contre belle vie. Bozo mona nyoso bozo sala eza donc nyoso bozo sala et simbati. Parce que belle vie a mwana nzambe. Keba na mutu o ale saka ba orphelin. Keba na mutu asala ka ba donc pas ba orphelin ya keba. Keba. Mutu wana aza n'importe qui te. Donc bo keba donc mami sala o belle vie azo sala. Yango nde ko bundela alors bino so bozo ya combat contre belle vie boye ba ngo bo suka na bino parce que belle vie a ne loko nzambe belle vie za moto nzambe asimbiye do eza na mutu moto ya longola eza na mutu moto ya ko bebisa vie na vie faut ka nzambe da loba so nzambe alobi te biso bata mokili eza na mutu moto ya kokoka vie belle vie eza na mutu moto ya simba moto ya belle vie aza na été alors ba complot bo ça na osenga na bino botika na bino po bozwe eloko te bozwe na bino eloko te awazane ka belle vie kandila patron na ndenge za wana awazane ka Poutine ndenge za wana na ba biloko nyonso bosala en tout cas bozwa na bino ete botika la kozwa ete la famille parce que aza mwana nzambe ba orphelin on attend ba pambola belle vie et compter alors bino nyonso boya ko sala ba projet contre ye bozwa ete ko simba ete et simba ete mayonnaise au moins vous êtes dévoilé est-ce qu'on dit ma qui ke bakoki koyeba ke yo muto tinda ki on dit ma ki te donc cette fois-ci famille bota est telemi so bo continuer kaka bwando bima na bino kaka bwando bima parce que to telemi to za sous famille bota auto zaki liboso te au total aka makambo boy cette fois-ci to telemi alors biso to bandoya kana ba preuve place bino bo za bobite to tika likambo ekosila ekosila pe to komaka ko sala concurrence ba filmer o bino boboya ka to koma na ngo sko to kotala ndenge sko ekokende et si là nango ndeka to comme le système ba preuve ba ekosila j'espère que les gens ba comme ko comprendre place ma bezo uta ba tu vas comprendre déjà et ça se passe nzambe asuga biso vraiment la famille to ça ba émission avec douleur parce que tu as la posa na ngote toi na poste na place que tout ça la promotion ba film na biso il faut te kolobela makamba buzoba nyoso ka ba distraction pour tout la film na biso te to comprendre bino mais ekosila pe makambo ezosila et sila et asu na te belé te et sila nango kaka nde to ça système à pièce contre pièce makambo o ezosila nango la famille bomi tungisa te ko sila pe kimie ko kota to ko sala ba concurrence loyale ata boboya kango po bebi ke bozala ba film te bona temps ko se mesurer na belle vite na ba film to ko makala niveau na concurrence loyale to ko koma yango to ko yeba sikoyo nani aza meilleur voilà la famille na lingi biso mingi oyo vraiment eza mako ya bino ya famille libota to s'abonner belé même posa famille libota te on a déjà émission na biso en tout cas au s'abonner to sala ka ba analyse moko eza professionnel
tozwaka part des choses tolobela makambo tozomona na société toyaka koencourager les maltais mais tozoloba makambo tozomona pe tosali analyse. Vraiment beau s'abonner, beaucoup ça jamais déçu. Beau cliquer sur la cloche des notifications hein, pour ne rien rater. Vraiment beau partager vidéo nabiso, beau commenter, beau liker et que ça nabiso plaisir. Quant à moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo.